Moi, les résultats. Pour aller tomber le à Liambong. Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao info plus tala pe mona info plus. Bon, nous sommes vers le quartier Kimbola. Tout ça dans le quartier Kimbola. Quartier Kimbola, Botara Nema et Kitabi no mo. Gouvernement est n'imbo. Gouvernement pays pour là. Tout le monde doit pas aller à Mbongo. À cause de ça, il y a des déchets. Comment le voir là? Tableau ça là. Le moteur là. Bapanti ko créer na route. Bon ma penande nzela oyo yo kande mai ta mai le roi fleuve. O tshaba nzela awa tera se kuto tonga na yo kutu te toma luwaka olia mbongwa. Tala ba juge ba interpeller ba bo interpeller toma luwaka te po tan alia mbongo. Abomi pene quartier. Mais ils ont quitté la pression, ils ont eu beaucoup de temps. Tout le monde a les cas. Exacté. Pas moto côté les cas. C'est-à-dire que pas moto côté. Nous tous les kangami, nous tous cas. Nous tous les kangami pena pour moi les exacté. Parce que tout le monde doit aller en bon. On va faire un bon santé là. Pourquoi n'aime pas moto? Papa Fachi, 100 jours en haut et en haut, là-bas. T'as la paix à Maloueka. Avec Kimboa là, pour monter. Papa Fachi, t'as la paix à Kimboa là. 100 jours. Et en haut, Kimboa, le côté de la carnette. Donc, comment on peut arriver encore? Oh, tu peux savoir comment on est rivière ni. Rivière qui m'boit là, auto rivière ni. Attends, ma risson est à la beauté. Ça c'est la voie générale et quand dans les villes à petit pompage. Dans Bosco, qui m'boit là, donc voie générale na bango pané nzela oyo. Mais tu comprends que Thomas Luwaka. Au boira ba nini. Also ba benga ngo nini. Olia mbongo. Pourquoi interpeller te? Ka caméra iba ki Thomas Luwaka pe ya iba. Bena luka beza. On monter. Kimbola. Kimbola fleuve. Yo kane muta moto zo bunda la bunda kwa leka. Sommes mbete mbula makasi bato vraiment les exacté parce que nzela eza bien te nzela eza bien te gouvernement botala. Ministre infrastructure à Koti, papa, tala nzela ya Kimbola awa.
nzela eza bien te yoka na bamoto moto kuna ekangami tala yo moko moaleka eza te po ani toma luwaka alia mbongo allez bakosala biso Congo eza bien na biloko ya boye Congo eza bien te tozo souffrir Congo la tozo souffrir kolia na opasi na banzela esu pasi mboko oyo yango ya ninoki mbuta aloba Congo pene ebonga esu te tala papa abimi na po abongisa nzela na ye po nzela eza bien te ta papa abongi wana po nzela eza bien te bakonzi botala nzela oyo botala voie générale ya Kimbwala oyo eke ti badon Bosco kuna nzela eza bien te tobongisela bango ko toma luwaka kosa na ya lia mbongo tala flefle sa mbula makasi toma luwaka moyibi okanga yo olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus moaleka eza te po ani toma luwaka alia mbongo Bon, nous sommes vers le quartier Kimbwala. Tout ça dans le quartier Kimbwala. Quartier Kimbwala, bon, t'as un élément qui t'a bien au monde. Le gouvernement est un niveau. Le gouvernement paye pour là. Tout le monde doit pas aller en bon. À cause de ça, il y a des déchets. Comment le voir là? Tableau ça là. Le moteur là. Papa ntiko créer na route. Bo ma penande nzela oyo yokande mai ta mai le roi fleuve. Otia banzela awa tera se kuto tonga na okutu te toma luwaka olia mbongwa tala ba juge ba interpeller ba bo interpeller toma luwaka te po tanda lia mbongo abomi pe ane quartier ma ezokita na pression tozoyeba kute bato moye baleka eza te bamoto kutu eleka te tadeke bamoto kutu mutuka ekangami mutuka ekangami mpena mpo moye eleka eza te parce que toma luwaka alia mbongo apesa mbongo abongisa nzela koka na ye makambo te papa Fachi 100 jours yango oloba tala pe malweka avec Kimbwala pour monter papa Fachi tala pe Kimbwala 100 jours yango Kimbwala kota na carnet te donc Congo pena rivière ko oh tu peux savoir comment on rivière ni rivière Kimbwala auto rivière ni
Attends, va réussir à la beauté. Ça c'est la voie générale et quand ici à petit pompage bata dans Bosco bata kimbo la baleka nzela o nzela donc voie générale na bango pa nzela o na to comprendre que to maluaka obwara ba nini also ba benga ngo nini olia mbongo pourquoi interpeller te ka caméra iba ki to maluaka pe ya iba bena luka beza remonter. Kimboala. Kimboala fleuve. Yo kana muta moto so bunda la bunda kwa leka. Mbete mbula makasi bato vraiment balekeza te parce que nzela eza bien te nzela eza bien te gouvernement botala ministre ya infrastructure akoti papa tala nzela ya Kimbwala awa nzela eza bien te yoka na bamoto moto kuna ekangami tala yo moko moalekeza te po ani toma luwa alia mbongo allez bakosa abiso Congo Zabia na biloko boy Congo Zabia tiens todo souffrir Congo la do souffrir kolia na passe na bandira sous passe mboko yo yango ya nmo kimbuta loba Congo pene bonga isu tia tala papa bimina pa bonga nzela na ko nzela za bien te ta papa bungi wana ko nzela za bien te bakonzi botala nzela o botala voie générale ya Kimbwala o eke ti ba dans Bosco kuna nzela eza bien te to nzela bango ko toma lo kosa na ya liambongo tala fleuve ça mbula makasi toma lo moyibi okanga yo olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube o na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus